Parmi bana nzambe mingi nayebi ke bofandi ebele na monde na mokili mobimba pona kolanda émission na biso oyo tolobaka ezaka ka bosolo na français tolobi rien que la vérité. Rien que la vérité eza émission oyo bolandaka mingi pe bosepelaka nango mingi toyambaka basali ya nzambe tellement ebele nayebi ke ebele bofandi wana bozelaki pe bosepelaki na oyo bolandaki ya pasteur oyo alekaki wana pe bolandaki ya prophète moko tozalaki naye mais lelo nayebi te soki tokozala na prophète nani oyo bino bokomona awa na kati ya plateau na biso bosolo kaka oyo kaka eza bosolo nde tosolaka na bino ntango nyonso na bosolo ya bible toza na pasteur na prophète oyo toyambaki lelo na kati ya plateau na biso bolimbisi na prophète oyo toyambaki na kati ya plateau na biso bino moko bokodécouvrir ye bino moko bokomona ye tokoyeba tokoloba nini lelo tokolobela kaka mpona libala tokolobela makambo ya libala toyeba libala etambolaka ndenge nini bavérité nini eza na kati ya libala oyo bapasteur to mpe église ezolobela biso yango te baerreur to bakokoso ekoti ebele bagene ebele bazobala te pamba te bakokoso vraiment eza ebele to kozanga koyeba ezotambola na kati ya bagene fille mpe bagene garçon ebele na yango lelo toyambaki prophète na biso moko awa na kati ya esika oyo mpona tosolola tolobake toyeba kaka bosolo oyo tolobakaka rien que la vérité na bongo toyambi prophète a se présenter ye moko mbote prophète. Bonjour frère. Prophète nayebi ke ebele bayebi yo te ebele bamoni yo lelo ebele pe bamonaki yo na ba émission oyo elekaki tolobelaki mwa mingi mais ba oyo bamonaki yo te oyi koyebisa bango kombo oza nani mpona bayeba yo wana. Merci. Napesi na balandi nyonso oyo ya émission oyo bao baza libanda na bao baza awa. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Comme on a dit, le prophète Janvier David Kalombo Mutambaye. Je vis au Canada, précisément à Ottawa. C'est là que je suis. Mais pour le moment, je suis ici au Congo. Rien que la vérité, non, aza na kati ya Congo kasi aza afanda kanabiso awate. Bongo te ba maele o euti na mboka mopaya. Prophète, ça va hein? Na Congo wa biso na Congo mupepesaka kitoko yo nyonso. Oui, awa ça va. Bon comprendre ce que le français, bon comprendre mais ngai na ko beta bino ka lingala ndenge to beta toujours kitoko. Hein? Bon comprendre. Bango pe ba kolimbisa nga parce que na ko lo pe na français, na ko lo pe na anglais, parfois na ko lo na lingala bon balimbisa biso mais tout le monde on va mettre tout le monde d'accord. Nayebi ke bosenga mingi ke to sala ka balangi nyonso pona ekende kitoko au fait na lombangu bongo to ngai toyeba vraiment mingi po ba mega ya batezo kende mwa mbangu ngai toyeba omeka ko définir biso mariage eza nini. Frère, ce point là c'est vraiment un point très sensible. Les points bato ebele bazaka na besoin bayeba libala eza ndenge nini. Libala c'est une institution divine. C'est pas quelque chose eza eloko moko bato basalaki te na mokili. Nzambe ye moko nde promoteur ya libala. Asalaki on depuis jardin d'Éden pour que Adam et Ève bazala ensemble. Alors libala eza sacré. Ça on peut d'abord dire de cette manière là, libala eza sacré. Alors eza ba jeter eza ba yakato vandete, c'est vraiment quelque chose de très important et sacré. Libala balobi na biso esika ya prophète ke ezali eloko oyo eza vraiment sacré. Libala eza sacré oui, sacré wana oyo biso toyoki ngai na bino pe toyoki ke eza sacré. Mais kasi prophète, lokola libala eza sacré nayebi te mingi na kati ya Congo surtout soki tozoloba mingi tolobela biso ba africain mingi na kati ya Afrique awa tozoyeba te est-ce que il y a solo vraiment ba misusu balobi ke Nzambe aponelaka mwasi to pe mobali molongani. Est-ce que Nzambe aponelaka mutu molongani? Bon frère, Nzambe na kibunzambe na ye. Oui. Nzambe aza munene. Nzambe aza mokonzi munene. Libala, comme je venais de le dire, est une institution divine de Dieu.
mais mutu aponaka mwasi ake ko présenter ye et pas nzambe parce que nzambe akoponela mwasi te po ye akovanda na ye na ndako te. Ça il faut souligner ça. Nzambe asali mwasi asali pe mobali de façon que bato mibale bavanda place moko bayokanaka batambolaka nzela moko. Alors nzambe akoki koponela mutu mwasi te, mais mutu akopona mwasi na ye selon mutu wana azui mwasi ake ko présenter pa nzambe po nzambe approuvé atia so na ye soki réellement eza mwasi na ye to mwasi na ye te. Oui, mutu nde ngai na yo toyoki nayebi te yo okanisaka peut-être ke yo te nayebi te toyokaka ba jeune fille mingi yoka mutu yo te nakena na tu na nzambe oko mpona nabala o nakende kokota ba prière nzambe alakisa ngai. Est-ce que nayebi te prophète place wana? Frère ezalaka c'est d'abord très important avant ya kozwa mwasi to kozwa mobali olingi déjà mutu. Il faut yeba que na esprit na yo na motema na yo na âme na yo olingi déjà mutu moko boye. Alors soko aussi olinga déjà mutu okei kosenga nzambe nzambe pe na kibonzambe na ye akolakisa mutu mususu te akolakisa kaka mutu oyo olingi parce que ocheke déjà na motema. Mariage c'est quoi? Il faut oluka nanu volonté ya nzambe pa na yo otuna nanu nzambe olobi nini pona ngai naza mobali naza mwasi olingi na bala mwasi alolenge nini olingi na prophète s'il vous plaît wana nanu oluki mwasi te to oponi ozupe na mobali te otuni nanu nzambe mingi mibali ava okende kolinga mwasi otuni nanu liboso nzambe. Avant frère avant ya koluka mwasi sambela nanu liboso. Sambela nanu liboso koche nanu elongi ya mutu te na motema na yo na makanisi na yo sambela nanu nzambe otuna ye nanu volonté ya nzambe pa na yo. Ça c'est d'abord le point très important. Tango okoluka nanu elongi ya nzambe liboso ya makambo nyonso. Après tango okokutana na mutu, je vais te dire un peu plus loin. Nzambe ayebi déjà mutu na mutu mwasi oyo ya ye. Oyebi lelo eza na baerere ebele okomona même mutu mosusu abali mwasi bavandi na ndako moko basi baboteki na ye déjà bana bazalaka bon terme basololaka bien baza bien et pourtant mwasi oyo mutu akei kobala aza mwasi na ye te mwasi ya mutu mosusu mobali wana mpe mobali na ye te mobali mpe ya mwasi mosusu. C'est pour te dire que lokolo ya mutu nyonso eza na numéro nango. Soki par exemple ozolata 43 soki okei kolata sapato ya 40 comment okotambola nango? Okotambola nango te ekosero makasi okozala na pasi na kati ya lokolo. Elingi koloba ke mutu na mutu aza na mwasi oyo ya ye. Alors Dieu a déjà prévu pour tout un chacun de nous na mokili mutu na mutu aza na mobali na ye mutu na mutu aza na mwasi na ye. Seulement que biso bato tozalaka trop pressé. Par exemple okomona mutu mosusu akei kobala mwasi parce que aza mwasi ya pembe mais bizali na ye eza mabe. Mutu mosusu akei kobala mwasi po aza munene po aza par exemple bombe par exemple. Sikoyo mobali alingi ye pa na bolingo ya libala mais alingi ye parce que aza bombe parce que aza pembe parce que aza molayi parce que aza nzoto minene biloko ndenge wana. Alors ce sont des erreurs oyo ba jeune bato ebele bakometaka après bakikokosela nzambe bakikokosela ba démon. Alors que avant toute chose il faut nanu osambela oyeba volonté ya nzambe pa na yo ezali. Alors mwasi oyo okokutana na nzela basi nyonso tomonaka boye baza basi ya kobala te même mibali nyonso tomonaka boye baza ya kobala te parce que na kati ya basi eza na basi oyo babengaka les âmes sœurs. Les âmes sœurs elingi koloba ke basi oyo baza lokola mibali baza na makanisi lokola mibali. Alors basi wana baza na facilité ya koaider mobali sur tous les plans. Aza na capacité ya comprendre yo même difficulté ya ndenge nini aza capable ya accompagner mobali dans toutes les difficultés dans toutes les circonstances. Sikoyo basi mususu oyo batikali 80% ya basi baza basi oyo baza na bizaleli
oyo ya libala te. Omoni baza baso balingi par exemple voilà ozana ye opesaka ye mbongo olatisaka ye osombele mutuka osombele ndaku o faire voyager ye alors wazo se limiter na façon wana. Omoni donc je pense que en réalité de soi mutu nyonso il faut nano kosenga nzambe avant oyeba mwasi olingi mwasi okena no potona na volonté ya nzambe epa na ye moko olingi nini ponanga. Alors nzambe azana ba possibilité ya ko biso ko voilà c'est le bon moment le bon temps ya ko bala. Alors ko bala mwasi ezate que parce que na kokisi age boy parce que na zui musala parce que na musala ba exigenga il faut na bala mwasi, ce ne sont pas des conditions oyo ezosala ke muto bala mwasi. Bino moko boyoki que ce ne sont pas les conditions qui oyo ezosenga to bala mwasi. Ngai eloko na comprendre que donc ezana bato misusu oyo okonga pe abali baboti na mwasi baboyani mwasi abali ke pa nini ezana ngo volonté ezaki ya nzambe te yo moko nde osalaki asali ba sentiment na ye voilà asali ba sentiment na ye to se comprendre malamu prophète azolinga mingi kotanga we bakoma misusu yaza mosali ya nzambe il faut pas kotanga mais to comprenaka ba terme misusu azolinga ko utiliser yango vraiment te pona eza mokili biso nyonso tozolanda tobike bozaka ebele na kati ya chaîne na biso ya FL Congo bolandaka nyonso elekaka toboyi bolobaki o prophète wana alobaki bêtise. Prophète question oyo nangi natuna euti esika ndeko na biso moko na États-Unis na Dallas ndeko na ngai Prosper Bakine alandaki émission oyo euti koleka mbala wana ntango ayoki baréponse opesaki esepesaki ayebisinga bikende esika ya prophète Janvier David tunela ngai ye question oyo alobi ke natuna question oyo lolenge nini tokoki ko reconnaître libala ya solo. Libala ya solo est-ce que ezali oyo tobengaka mariage coutumier to mariage civil to mariage ya église? Oui frère, mariage oyo eza reconnu et pas nzambe c'est le mariage coutumier parce que c'est le mariage oyo mutu azui biloko na ye ake kopesa et pas ba parents ya mwasi. Alors mariage civil na mariage religieux ce sont les institutions ya bato mukili bato basala ngo elingo lo que ba pasteur bazui institution moko ya kosala que mutu abala mwasi na coutumier na famille ya mwasi après aya ko se présenter sikoyo na église de façon que ba frère na ba sœur bayeba que frère oyo na sœur oyo asi babalana déjà. Alors ozomona déjà na façon wana ezosala que libala religieux ya église est au moins ampleur mais eza obligatoire te que mutu il faut kaka osala libala religieux okobala mwasi na yo soki makoki ezate okotikala juste sur les coutumiers mais avec le temps soko zuma makoki okosala religieux mais eza obligatoire te. Mariage civil eza dépendant selon bato ndenge boyokani na mwasi na yo juste mpona kosécuriser mwasi kosécuriser mpe mobali parce que lelo komona par rapport ya mwasi na mobali bafamille te parce que eza na makambo misusu famille ya bato misusu balingaka te mwana na bango akende kosala mariage civil na mwasi. Pourquoi? Parce que mutu oyo akozala déjà aza na bamilio na ye. Alors mwasi akuti par exemple na famille moko un peu pauvre, permettre-moi un peu le terme. Oui. Alors on dit déjà que famille wana bakolingaka te mwana na bango akende kosala mariage civil na mwasi oyo akuti na zéro. Pourquoi? Parce que bazoka na c'est déjà que un jour soki bazwi ba problème bakokabola biloko bakabola mbongo bandako bamituka babiloko ngwana. Donc c'est pour cela que libala oyo eza reconnu et pas nzambe eza libala coutumier. Alors religieux c'est bien, civil c'est bien, mais ils ont dépendre na mutu na mutu. C'est obligatoire que vous êtes obligé ya kosala civil, obligé ya kosala religieux. Ndeko na ngai pe oyo aza na Londres, ndeko na ngai na bengaka Gracias Kilandas alobi boy. Na kati ya ba question, tant atuni na olena tuna question na part na Monique et tout anima moko baké. Na question na epesi nga maele kolobaki bande ko na biso l'église misusu na boyi kotanga ba kombo mingi eza na l'église misusu ezaka
Ce qui muta sali mariage civil to religieux nanu te surtout civil ko te religieux. Akoki ko tout ata mwasi pembeni boyete. Mais ezape na bandeko na biso ya poto oyo bazo sala ba mariage misusu oka mobali na mobali balokoti bana ba o babenga ba nini ko kende ko prédoter bana bae basangisi babike eza libala eza pe famille basali famille na bandeko oyo bazokendaka ko muta pesi dia bambongo na famille asali déjà nyonso mais baboyi te oboyi ko fana na mwasi na place mote toujours boko sala mariage eza bato misusu aza na mbongo ya ko sala libala église te mais abali mwasi asali ta misusu une année mbongo okende église eza te mbongo ke civil eza te pas civil na balwa na yo asalaka mais mbongo wana eza te église pe na lo na Congo na ebite soki na bino bato fe na poto mingi na ebite soki kuna ba pasteur basungaka bato mais ana Congo eza pas pour na pasteur abimisi mbongo na église pona akende ko balela mwasi wana ezo dépendre mais tango boyi mutu bongo ina na fandi na mwasi wana bongo est-ce que eza malamu to eza mabe bata poto wana oyo bazo kendaka kozwaka azui mwasi tozo mona ngwe be frère la question est un peu moi mais bon na tuni nanu to banda na oyo ya bato yo atiki nani mwasi na ye oyo bali coutumièrement inane azozela jour nyonso nzamba opese mbongo pona abala frère omoni eza na ba eza ignorance mutu ezosala ba makambo oyo nyonso boye est-ce que oyebi que même lelo na ba église ebele ba pasteur basala na nzambe batiaka bato ebele na ba erreur ya kolakisa ye ko voilà mwasi oyo nzambe aponela yo saint esprit mutu alobaki mwasi oyo aza mwasi na yo ya vie mobali oyo omoni aza mobali na yo ya vie alors que c'est les mensonges c'est pas vrai omoni lelo eza na ba difficulté ebele oyo ba pasteur ba prophète ba évangéliste bato basala na nzambe basala yango na kati ya mangomba ya bato c'est-à-dire que mutu abali mwasi oyo ya destiné na ye te mobali pe abali mwasi pe abali mobali ya vie na ye te mais en complicité ya pasteur ya prophète ayebisi ke oyo mwasi na yo oyo mobali na yo nakoyebi soki libala oyo eza reconnu. Ce n'est pas le mariage civil ni le mariage religieux. C'est le mariage coutumier. Ce qu'on bali mwasi na yo, c'est pourquoi makamunyo il faut que ce lango avant. Olingo ke no bala mwasi, solona na mwasi, oye biseke bala chéri ndenge za boye, ngai na za na mbongo ya kokate na ke doksala mariage civil na religieux pour le moment. Mais na za na mbongo ya dot na garantie andako na façon ya kolia na pour le moment en attendant ce que nous avons sungi biso avec le temps tokosala libala religieux tokosala libala civil. Regarde un peu. Boaz na Ruth, babalani na katia na babalani balobi maloba kaka mibale et pas chama. Chama wana nde mutu azalaki mutu ya cour suprême ya Jérusalem. Alobi boye. Alobi que je vous fais marier. Lelo ka nde boza boye bokomi mwasi na mobali. Elingi koloba ke soko ozui mwasi oke pa ba parana ye ozui biloko na bango nyonso basengaki yo opesi et que para ya mwasi na mama na ye banjimi bapesa yo mwana na bango elingi koloba ke libala esalami libela na libela. Mais cela n'exclut pas que jour où on pose makoki ou qu'on doit faire libala civil na religieux. Ça c'est pas un problème. Mais ce n'est pas obligatoire. Et puis bateau parce que biloko ndengwana ce ne sont pas c'est l'ignorance qui fait ça que au bali mwasi na coutumier mais alingi au toucher était parce que au salaki na civilité religieux c'est l'ignorance qui fait ça. Mais oui, pasteur bazo longa bat na l'église. Soki bo sali yango alongoli na église non pona nini bo sali religieux te yango boke au fin de place moko ba bengani bino na l'église. Bon, moi je pense que pasteur okosa lelo kandengwana c'est un quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'il fait. C'est un quelqu'un qui ne sait pas prendre ses responsabilités en réalité. Oyebi que ba passer lelo bazo sali la bat baire rebelle frère. Oyebi que mutoko sala ozana mbongo $5,000. Capital na mbongo na yo nyonso yangwana. Olakisika ka pasteur oyebi que bala papa nazana mbongo wa $5,000. Au lieu pasteur ayebi que frère
mbongo oyo ezana na mbongo moke soko ozwi sœur ya kobala sala nanu mwa mosala na mbongo oyo pendant même 2 ans parce que na mbongo $5,000 awa na Afrique na Congo soko osali déjà mbongo pendant 5 ans pendant 2 ans mbongo oyo ekoko même $10,000 ou $15,000. Alors vous avez la possibilité ya kobala mwasi ya kozwa ndako et puis otraîner capital mais okomona pasteur azo biso kete zombongo oyo kende kobala mwasi tango kobala mwasi ozana ndako te ozana biloko ndako te ozana musala musuti. Comment est-ce que vous allez vivre? En plus de cela ba sœur basala ka ba erreur de bénéfice okomona azana mobali azana mbongo $3,000 au lieu sœur oya soutenir ye azo sala pression po bakende kobala ye na mbongo $3,000. Bon sikoyo bakolia ndenge nini bakolata ndenge nini c'est pourquoi omona kama bala mususu mutu abali mwasi 1 mois 2 mois bakeko vendre pas parrain bakeko vendre pas pasteur biloko wana c'est dû seulement ya sur les sentiments ya pasteur na bana na nzambe. Alors ce n'est pas un pasteur, son travail c'est d'éduquer, de rééduquer quelqu'un à lui mettre sur son chemin. Ya comme ses frères ozwi mbongo eza bien bozana sœur tolingito achimine bino na nzela oyo malamu. Alors frère banda kosala na musala ozo mbongo muke ndambu dans 2 ans parce que libala eza pressé libala eza toute une vie de quelqu'un avec une autre personne. Alors il faut y avoir déjà que pour tu vas vendre la place moko vous devez déjà avoir la compatibilité des caractères. Et même si vous n'êtes pas compatible, mais du moins vous devez avoir un même esprit, une même pensée, un raisonnement qui doit vous amener à aller jusqu'au bout. Alors dans la deuxième volet la question là batumi balé baza lokola mobali azamwasi mwasi pe azamwasi je nazolo bendenga de façon que nakolo bamaka musute selon makamba mukilo yo omoni déjà que basimi balé bavandi ndako moko bageko loka bana basombi bakomisi yango bakomisi bango bana na bango. Alors famille oyo devant Dieu ne connaît pas cette famille parce que na préscience nzambe alingi mwasi azala kaka mwasi naturel mobali pe azala mobali naturel oyo akosala libala na mwasi oyo aza naturel na mobali oyo aza naturel. Ozomona dans ce sens là Dieu approuve maintenant un mariage pareil. Alors si c'est le contraire Dieu n'est pas dedans. Bino moko bo question qui est contraire nzambe aza na kati te na sepeli mingi vraiment na éviter côté bozo landa biso toza ebele bino sur ba téléphone na bino na ba télé na bino na bika na poto internet il direct na TV botala ka biso na ba TV na bino kaka ndenge FL Congo elandamaka partout na monde na bika na États-Unis boza kuna gracias kilanda sio yangoyo na lo basusu nani boza tellement ebele mwena lo ba kombona no eroyo ezate sujet oyo tokozongela ngole par rapport ya ba question na bino pour na wike eza vraiment sujet moko ya munene bokomela biso na sendeka bokomaka bota ba commentaire ebele botuna ba question tokoya kozonga parce que na wike no ebeti bino côté boza kuna prophète na boyi tokota na studio mingi pona na wike sujet eza na ba problème na prophète va wike no aboyi par rapport ya monde ndenge eza prophète question mususu eza bo est-ce que ya solo prophète mwana ya nzambe oui kobalana na mupagano? Non frère, mwana na nzambe akobalana na mupagano te parce que eza lokola sanzana moi bakoki kokutana te. Omoni c'est très important que bana nzambe yeba frère atasuka za azosambela na église mususu sœur atasuka azosambela na église mususu elle n'est pas diabolique ou il n'est pas diabolique bana oyo nyonso bazabana na nzambe. Alors le problème c'est quoi? Il faut basala par tous les efforts il y a bango nyonso mibale basala ba chrétien avec une chrétienne. Là ça va bien marcher parce que na makambo nzambe oyebi par exemple soki yo oza païen. OK ko bala olingi une chrétienne. Soka ebiso ke lelo tozana mabondeli na ba 18h. Alors 18h on a yo zona ozana bezo ok na bar OK na moi boîte de nuit OK de place mo boy OK de kobela eloko moko boy. Alors vous avez déjà que bozo kende kotambola na mutu oyo boza na ye sur le même sens sur le même pensée sur le même raisonnement. So ka biso ke lobito sana mabondeli ya toute la journée. Yo okomona ngolo kola ennuyant parce que okomona ngolo kola eloko moko boy so sala ngo
ya bien te par rapport na yo mais ce cause la chrétien on nga ko comprendre makamongo que moi si na ngai l'hôpital ma besoin ma bon délai alors na ko déranger te même na appel même na ko benga ye il faut na tika ina toute la journée parce que azana programme wana na église c'est très important que moi na nzambe il faut abana na kaka na mwana na nzambe ebongo prophète soki mwana nzambe il faut kaka abana na mwana na nzambe sikoyo mingi na ba église ekomake soki nga naza muta réveil nalingi kaka soki na kobala naza surtout nakoki koloba nini biso toza bato ya délivrance il faut tobalanga bato ya délivrance soki baoyo baza bato ya nzambe de lola il faut babala baona bato ya nzambe de lola bakomi kobenga église oyo koto bango nde bapayen bango nde bachrétien oyo koto asambela na catholique akobala ta missionité bako oyo koto est-ce que eloko wana epa na bino loko oza mosala nzambe toprofite frère eza baerreur ebele makambo nazoloba yango wana eza baerreur ebele oyo basali na nzambe ebele bazokende koconduire bato bakoyebiso eloko moko boye est ce que oyebi ke pour le moment pasteur na yo ya église soki akotinga tozosolola na yo akosilekela ngai que tellement que bazosolola na frère français c'est à dire que mbongo oyo ya jim mbongo oyo ya action de grâce apesaka nde prophète wana et pourtant makambo tozosolola ngai na yo eza makambo mosusu omoni juste seulement que pasteur na yo amoni nga tozosolola na yo na makambo misusu ya ndeworo ya makambo ya nzambe mais ye akozongomba na moko ke makambo tozosolola na yo eza oyo ya kopesa nga jim na yo oyo kopesa nga action de grâce ozomona c'est la même chose que biso basala nzambe il faut toyebisa bana na nzambe que soki okutani na mwasi okutani na mobali oyo aza un enfant de Dieu né de nouveau oyo azotosa nzambe eza omoni frère il faut qu'on faire un peu la différence de certaines choses kokende église elingi koloba te elingi koloba que oza chrétien non c'est vraiment très important kokende église eza kozala chrétien te kozala chrétienne te eza na bato ebele bakende église batikala kobongala mitema même basala nzambe ebele baza bapasteur baza baprophète baévangéliste badocteur baapôtre baancien na badiacre mais batikala kobongala mitema na bango te mais dimwe bateyaka liloba nzambe bazalaka na baéglise bato bazalaka ebele kuna ozomona alors c'est pour dire seulement que mwana na nzambe il faut abalana kaka na mwana na nzambe parce que moto moko te aza na capacité ya kobongola moto mosusu il n'y a que la parole de Dieu avec le Saint-Esprit qui aide quelqu'un à changer la vie et puis devenir maintenant une nouvelle créature. Oui, na évité vraiment lelo na sepeli na émission oyo botindenga na sala na prophète Janvier David Pambate bobiki kaka pona bobisenga kena kena sujet ya mariage parce que prophète abiselo beaucoup très important prophète mbala simatoko na likambo ya badim pona batu batunenga sir badim mingi mais lokwa toza sir yango te moyeto lo belango ezate vraiment tokotuna yango mikolo misusu bozala calme nayebi ke bokomaki yango mpe na kati tokoloba yango nsima prophète nayebi te tokomi kokende vers fin émission mais tokomi nanu vraiment na suka te tona quelques questions moko totikali na yango mpona totuna prophète dot ya libala donc dot na lingala eza lokola bilembo oyo tokenda kopesa bafamille mpona libala tozosentir différence moko eza na kati ya dot na baso tozongi na bavillage tomona bilembo ezopesama okoka bapesi mo elembo moko ya moke eza kaka lokola symbole basali mpona bazwa mwana mais mingi so toye ana Kinshasa na baplace oyo eza mwa évolue ndambu bilembo ezalaki liboso bandaki kopesa $100 ekoma lelo 500 1000 tokomi koketi ba $10,000 mpona babala mwasi toyebi te lokola tokutani na yo oza prophète le baprophète parce que basalaka makambo mingi soki olandi yango mo bapaster baprophète soki okaka mwana ya prophète moko surtout baprophète basala bakombo mwana na ye azobala abali combien $10,000 aleki mpe na tv akumisi keno mwana nga bayaki na $10,000 est-ce que eza malamu ndenge tozomatisaka dot ondire tozoteka mutu soki boteka dot eza lokwa koteka mutu yebisa biso toyeba ke dot eza koteka to ezalaka nini frère c'est une très bonne question dot eza symbole wana eza bapara ya mwasi nde bato bazosenga ngo epai ya mobali. Le grand problème qui a toujours été là eza lokoso wana esali que
parents ya basi bazana lokoso ya mbongo à un niveau oyo je ne comprends même pas. Si même basala nzambe mususu bazosala ba complicité ya sok même ba pesier manda moko boy et pas ba parents moi c'est pas ko sala awana kishasete balo papa yo mwana wana vendre pas na yo to mwana wana okambagana na église na yo azui mobali senga dot ba parents moi ça ta sok ba biseke voilà papa sok ba pesi $1000 ozo yango ye aza capable ya kokenda ko senga même $3000 par rapport ya niveau ya mwana mobali oyo alinga balai. Alors ozomona déjà makambo oyo eza très complexe. C'est pourquoi ezosenga que mutu oyo azana mwana na ye ya mwasi ya kobalisa. Libala c'est l'amour. Tomona na ba famille ebele. Mutu azuimbo même $5000 $10,000 à pesi. Lobi libala ici. Aye pour réclamer ce qu'on bon on a 10 000 5 000 $ à pesi qui mon wana ezali souté. Ozomona je vais aller plus loin avec ça. Oui, parce que les lobos, même dans l'église, on a frère, na sœur, basali libala. Basali libala lelo, après seulement 1 mois, 2 mois, les ballons ne s'alignent ici. Tant que libala est ici, même frère, ou a salaki serment. Dans l'église, que voilà, ngai na kotika kaka na yo, na kozomwa si mususute, yo za bolingo na ngai, suka ngai kaka na yo. Alors que frère oyo, ata sœur oyo, aibi déjà que nakati anda kwa nzambe oyo. Nzambe azaka lisuté. Yango nde ozomona ba aventure nyoso zosalama tout le temps que frère abali mwasi basali pipi batamboli basali mariage par exemple ba intercontinental ba hôtel à minene basala minene après 1 mois 2 mois 3 mois une année plus tard libalo na esalini esi. Pourquoi? Parce que batu lelo ba yibi déjà que nakati anda kwa nzambe ata sokotoke ko sala libala religieux nzambe azala ka lisusu kuna te. C'est-à-dire que baza capable de faire sa promesse à Kokisangote. Alors que frère, na ndenga na ebeli makambo ya nzambe na makambo ya libala, ezaka soki o se prononcer liboso ya bato, liboso ya nzambe, que voilà moi si oyo na kotikala na libela na libela, tu ne peux jamais divorcer avec la femme. Jamais divorcer avec la femme. Vous voyez? Parce que tu as trouvé que c'est la personne la plus propice. Mutuana nde mwaso ya yo parce que c'est le processus ya ko sambela ya ko zoatan ya ko yeba ye. Alors moi je pense que de toutes les façons na makambu onyo sozo salama boye l'église aza au milieu ya ba difficulté onyo so batu bazo vivre na kati ya mabala na bango parce que l'église azalaki mission na ye ezalaki ya ko rééduquer mutu ya ko tie mutu na nzela ya ko yebisa mutu ko voilà frère sœur oyo par rapport ya ba caractère na yo, par rapport ya vie na yo, par rapport ya ndenge ozalaka na sœur oyo makambo na ye ezaboy. Alors nayo naye ekosimba kate. C'est pourquoi bana na nzambe belé basenga kana avis ya pasteur ya prophète papa na lingi na bana mwasi papa na lingi na bana mobali oyo sambela nano tunana na nzambe alobini. Vous voyez? Alors moi je pense que c'est pasteur soki a se comploter parce qu'il y a aussi basala nzambe oyo basala ko so mbongo makasi. Soki par exemple le frère azana moi eloka na maboko soki yeko présenter mwasi mbala moko lobi oui mwasi na yo ya vie ye oyo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà que frère Francis a compensé $1,000 €, a compensé par exemple 1000 livres sterling. Alors il faut appuyer en gros. Et pourtant mwasi oyo asa mwasi ya vie na yote. Vous voyez? Alors, je pense que les aba makambo il faut tomber un peu ko discerner ngo makasi eza ba makambo oyo toki ko sala pona to bana berete sauf que prophète Janvier David todo ki vers ko chité question moko eutaki esika ya Israël roi Congo mwana ya Canada ya Tongo mwana ya nyoko mingi na Canada abisinga babi yango kuta question asengaki abaki soki okute na prophète lokwa ya fandi na poto mingi afanda rapé ayaka pe kini trop akoma na Afrique atamwa na Afrique mingi ayebani na mwa bato belé bato bayoka kaye moi bien ameka ko différencier ameka ko sala mwa différence ya libala o ezoleka na poto na o ezoleka na Afrique pona peut-être ba africain tozwa idée ya kolanda so to kolanda ta ya bimindele ndenge ezalaka to so bango kuna ba mona ki biso za bien balanda ya biso nde ba baki opesa biso mwa différence ya libala ya poto na ya Kinshasa.
frère, libala eza libala. Libala ezalaka te que o libala ya poto o libala Afrique. Non, libala eza le mariage c'est le mariage. Seulement que chaque pays a sa façon de prendre les choses du mariage. Par exemple, tala au Canada, balingaka te muto bala mwasi mibale na Canada. Mais balingi soko bali nyama obali par exemple mbwa balingi soko obali par exemple téléphone soko obali par exemple ndako obali par exemple soso to ngulu eloko moko boye wana bandimi yango. Pourquoi moi si ya mibale te mais soko lingo bala babiloka ndenge wana basepeli. Alors tu comprends déjà que ce sont des pays qui sont développés dans beaucoup de choses et surtout aussi avec le diable. Parce que ezaka makambo oyo eza contre nature nde bango soko bandimi balingi. Ozomona libala eza libala ya poto na libala Afrique eza kaka libala. Le problème qui est là est que na poto ba mindele ebele to tradition na coutume na bango eza que mwasi na mobali bakosangisa kaka mbongo na bango soko bayokani basangisi biloko na bango nyonso bakei ko se présenter na mairie babalani babangi ndako moko. Ça c'est la culture de l'Occident, la culture européenne. Mais la culture africaine eza que zombongo kindoko pese la mwasi pour mwasi ona koma ya yo ya libela. Pino moko boyoki ngai te. Bosengaki prophète a expliqué biso boyoki na poto kuna boyoki ndenge différence wana ezali boyoki pe awa. Donc choix ezate eza ndenge continent na continent bakanisaka ke basala libala na bango. Prophète lokola oyebani mwa mingi na Canada, oyebani pe mwa mingi na mwa ba pays ebele, tongaki to rappeler yo ba titre to lobaki omeka kosala synthèse na ngomo ke na anglais pona ba elopoto bayoka pe makambo pa ba misusu ba lingala te bayoka te. To rappeler que titre mso ezalaki définition ya mariage, to tunaki lisusu ke motuna kolobaki lolenge nini libala ya solo ezali coutumier civil to religieux. To tunaki lisusu est-ce que kopona mwasi to mobali ya libala nzambe na koponela yo. To tunaki pe lisusu kolobaki est-ce que mo Kristo akoki kobala mopagano to église mosusu na église mosusu bakoki kobalana. To tunaki lisusu kolobaki dot o bazotela biso ya motu ya mingi ezali malamu to pe mabe pe to ekotunaki lolenge nini tokoki koyeba mozindo ya libala so okoki kolimba en anglais pona ba ya mokili bayoka. Thank you very much. I know that from now in this video, if you can follow me. You know, the big problem in this life is to find not the perfect person, but to be with someone that you can walk, you can be together ever and ever in this life. If you are a Christian, you must go and choose also a Christian that you can be together in the life without a lot of problems. I'm not saying like if you marry a Christian, you don't have any problem. No. The problem is issues for anyone in this world. Only that you must do your best to pray first God that to be connected with Him, that He can show you if it's possible for now that you can choose your wife this year, 2020 or 2021, or after some years that you can find your wife. But what I can say is, you sisters, you brothers, if you want to choose your wife, don't see how body looks like. No, you must see how the spiritual ideas for someone you want to marry can be with you. Now you must choose someone that you have a good understanding to be together. In that level for understanding, you can be a good couple that anyone can come and ask you some advices. I think so that you can hear, I'm here in Congo, in Kinshasa, and you must know that to get a good wife is dependent to God. But you are the one that you can choose your only wife or your only husband. Thank you very much, my brothers, anywhere in the world. Thank you very much. Oui, merci vraiment, merci. Voilà, moi, je commentaire, thank you very much.
wana ndenga pe na yoki mwandambu o wana mususu elekelinga kaka na musika. Au fait, est-ce que ozana mwa bato ndambu ya ko pesa bambote pona to koma na suka émission na biso? Merci beaucoup. Je salue la grande dame, la compatible Fabienne Mumbaniki Sikalombo. Je salue le pasteur Raoul Wafo, qui est mon papa, en Côte d'Ivoire. Je salue tous les serviteurs de Dieu dans le monde, le pasteur Meshach. Je salue prophète Hubert. Merci beaucoup. De cœur avec vous. Oui, merci beaucoup. De cœur avec vous, pasteur Hubert. De cœur avec vous. Tokomi kokoma na suka émission na biso. Bino ba ebolandaka FL Congo. Bo s'abonner, bo crocher, bo aimer. Yango nde salaka ke mokili elanda biso lisusu koleka côté bozali bo partager l'émission oyo na kati ya ba Facebook na bino, na kati ya ba Twitter na bino, na kati ya ba YouTube na bino, et puis na kati ya ba WhatsApp na bino. Mokili elanda message oyo ya kitoko contre mariage dans l'église. Eza vraiment émission moko salami kitoko makasi na prophète Kalombo David Janvier. Oui, na bwaki mabanga na ngai ya suka soko ikombo na ote seke oyemaka te osabonaka te. Aimer, s'abonner, comment tozo kombo na oto bwaka pe libanga pona oyoka bien ndenge isalaka. Na bandi ko bwaka dédicace na nga malamu esika ya directeur Mboko Peter Mboko Peter oyo aza directeur ya collège Ange Gabriel na commune ya Kinshasa. Collège Ange Gabriel, directeur Mboko Peter. Na bwaki libanga pona ye alandaka be mission na biso Ernyoso. Na bwaki Aimé Kapinga oyo asalaka kenon maquillage pe beauté et makitoko na kati ya salle na biso émission banda Aimé Kapinga. Na bwaki yo libanga bongo na kobwaka lelo mabanga ebele te pamba te nazalaki vraiment na sengo ya kosola bino po minute komi kokena suka. Na bwaki Prosper vinanga Prosper bakine na Dallas kuna na bwaki olibanga. Na bwaki Israël roi Congo na Canada na bwaki olibanga. Na bwaki su libanga na ngai epa ya Mamboleo le Megaman pona na kina kusukisa. Na bwaki libanga ya suka kolo bake bino nyos ba obolandaka FL Congo mabanga na binango. Na bwaki direction technique o na bazaka na sima ya caméra na bandi ko bwaka Benjamin Musiboni grand réalisateur ya FL Congo. Na bwaki Christian Matissa réalisateur ya FL Congo. Na bwaki Jonas Maza oyo azalaki leo na sima ya caméra yende pe cameraman ya FL Congo. Na bwaki bongo Joel Weljo Yeyo Zik oyo asalaki réalisation kitoko ya émission oyo. Na bwaki bongo Eli Poutou mwana mwasi moko asimbaka caméra na FL Congo. Na bwaki bongo Miranda Joseph oyo azali monteur na FL Congo. Na bwaki Diane Omoyi mwana ya 8 ans na bangenge ya mikolo. Diane Omoyi mwana ya 8 ans oyo amontaka émission oyo nyonso bomona ezoleka soki na bosani ye na sali lisumbu. Na bwaki Belamine Kamba. Bye.